liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila. Donc tolobaki déjà que mikolo nyonso tozaka na bapibe ya kotombola lokumu ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai esengeli nga na oyo tososola ntina ya souffrance nyonso bamonaki mpo na tobikisama. Kasi soki totie tembe notre route sera bloquée, tokomona nzela te. Yango lelo tozolobela toujours pibe ya mama Kimpavita azali na biso na bomoi bwa seko pamba te totikali juste na 10 jours ou 11 jours pour na to célébrer milulu munene ya kolakisa bino munene ya mama Kimpavita elingo lobaka na mateya ya mama Kimpavita 313e édition. Tokolobela mingi makambo etali déplacement spirituel de l'homme noir. Mutu muyinda akufaka kendaka wapi po toboma nanu concept ya baeuropéenne ya moniato oyo bayeki kozongisa bongo na nga na oyo nsima tokanisaka ke mutu so akufi oke lola nzoka nde lola n'existe pas, lifelo n'existe pas. Tobaye deja ke lifelo ezali moto bakangi yango foto mpona kobangisa mutu mwindu alanda makambo ya Yesu. Oyo tango yekoki, oyo tango yekoki, oyo tango ya nzambe akoya kozwa baponami na ye, oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo. Oyo tango yekoki, oyo tango yekoki, oyo tango ya nzambe akoya kozwa baponami na ye, oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo. Tokoyembelaka nzambe oya bomoi oya nguya boya boya toyembela ye. Tokokumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya boya tokumisa ye. Boyaka banso tokumisaka nzambe ye ajali na bomoi ya seko. Boyaka banso tokumisaka nzambe lakumuna biso bobele nzambe ayebi. Bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso. Bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso. Oyo tango yekoki. Donc tolobi ongonge koki mutu mwindu ayeba explication réelle ya mobimba ya bomoto boye pona a comprendre mode de vie nini oya sengela tambola pona abanda kobuka reveni ya bolamu ya bomoto na ye pamba te nzamba tshaki bolamu ya batu na batu. Donc akelaki biso baposo ndenge na ndenge tolobaki déjà ke ne bandela mokili oyo ekelama liboso na nga na yo. Donc mutu aya okuta deya mokili basalela ye. Mokili etongama avant 165 millions d'années. Kasi nyama nzete mai mbisi tout esalama mukolo moko pas même na tierce ya seconde. Donc olanda démagogie ya baeuropéenne te lolenge bazokosa biso mokili semaine na 7 jours nzamba apemaki mokolo ya dimanche. Tobi nzambe ya bakoko na biso apemaka te azali na biso butu pe moi chaque jour pamba te nzamba aza mupepe. Soki mupepe pemi elingo bake mokili mumbe kufi. Kasi nzambe wakelaki likolo nse lokwa luka yepe lokumu na ye bana kati na biso bikelamu oyo apesi biso nguya ya kolakisa mobimba na mpoasa na kati ya bikelamu yoko to na bikelamu nyonso oye akabelaki ngana opo na tosala na misala oyo kobikisa bomoto ya ngana yo nyama abandaki ko produire te kasi abandaki ko dévorer misisa banzete sans toutefois produire. Nde nzamba yaki otala ke lokwa nasaki mokili na nyama na mbisi biloko nyonso me esengeli na mutu oyo akokengela makambo nyonso ayaki kolobake mutu esengeli azalisama. Mutu wana basaka na mabele te, mutu awutaki na moi ya mobali akiti na katikati ya forêt équatoriale na mukolo ya mercredi mukolo mwa misato akiti na katikati ya forêt équatoriale et mwasi awutaki na sanza akitaki na katikati ya forêt équatoriale na ngonga ya minuit. Bato wana mibale babandaki étape sauvage puisque bazalaki manzaka milai bazalaki na instrument misala te. Babandaki kolia mbuma soki eteli ndeke ale mbuma na nzete mbuma ekwei bango bake bagute.
bazaka na moto te. Mais babande komona soki manifestation ya kake salami ndenge tolobaki ete kake ezali na 200 000 ampères ya frappe na yango ndenge ezoko koyokisa lokito na yango na kati ya mokili. E soki kake beti basimi ya kake to pe ba lumière oyo ebima na trace ya kake ekobimisa moto wana so etumbi esobe to etumbi place matite eza kokauka nde bato wana mibale babande kokende sikoyo kokende kotala événement nini eleki mpe bakokuta le mosusu mpuku aziki bakokuta le mosusu insecte moko aziki nde esika basalaki différence ya koyeba biloko ya mobesu na biloko oyo balamba puisque na kala bazalaki na moto te moto azalaki sauvage azalaki na bainstrument ya misala te ni ya kokatela nzete ni lutu ni mbeli eza mundele eza chinois eza batu mwindu mais atolobela batu mwindu oyo babandaka mokili na forêt équatoriale bakuta ye mokili déjà bien planifié kasi bango bayeki kosala exercice ya kodéfinir mokili na mabombani ya bamakoki nyonso donc batikela ye biso cahier de charge oyo ezokopesa évolution ya bafonctionnement nyonso yango siko biso tokolandela cahier de charge wana mutu loko azangaki instrument ya kolela mpe biloko ndenge na ndenge akendaki kokuta nyama kufi azwi crâne ya nyama akomi koutilize yango comme gobelet na ye ya komela mai. Mutu loko azalaki na lutu te azalaki na mbeli te abanda olia biloko ya mobesu azwaki manzaka ya banyama ndenge na ndenge akomi koutilize yango comme mbeli na ye. Mais eza na ngonga oyo Nzambe avisitaki susu mutu mpona kovibre bomoto na ye acomprendre réalité misala nini oyo ya yela ye kosala na kati ya mokili. Nzambe apesaki connaissance ya ba pierre taillée. Donc quand on parle de pierre taillée, on voit directement l'évolution du commencement de l'homme noir. C'était pas les blancs. L'âge de la pierre taillée, les blancs n'existaient pas dans ce monde. Les Américains n'existaient pas, les Arabes n'existaient pas. Tout autre kalelo ba komi ba race ba existaka te na l'âge de la pierre taillée. Donc l'âge de la pierre taillée tolobi eza mutu auti une étape sauvage azokata musuni na manzaka ya banyama azomela mai na crâne ya banyama azaka maboko manzaka milai suki azana instrument ya okatela suki kasi tanga kuta na l'âge de la pierre taillée mabanga moko ekata na songe songe yango abongolaki sikoyo a développer évolution à sens abo moto na ye akomozwa mabanga na akomisa encore mbeli misusu akomi okatela yango banzete akomo dévorer zamba po mokili bandaki na zamba yango esalaki sikoyo ketan moto a dévorer zamba na partie centrale nde baye ocréer makambo oyo lelo tobenga baville. Moto akala abandaki kolala na kati ya zamba soki azotambola na kati ya zamba bagilete to mpe basende ya banzete zokisa ye nde azwaki makanisi ya kokebomba na banzete oyo ezalaki troué. Ça veut dire esika pensée ya liboso oyo eyaki mutu aconsidéré sikoyo ndaku oyo lelo bino tozokomi kodondo onga aza immeuble onga naza na boye mais faut totala na pasi ya bato wana ya kala oyo babandaka bapesa biso idéal po tobanda kobomba nzoto na biso tobanda kolala na kati ya ndako. Mutu akala yebandela mokili azalaki mutu akala ntango autaka na moyi ya kitana na katikati ya forêt équatoriale azalaka mutu akala mais azalaki mutu mwindu abandaki kobriller lokola ba rayon soleil et lokola abandaki kobriller lokola ba rayon soleil azalaki plein de mélanine kasi azalaki mutu akala mais ayeki kozwa sensation ya kolata elamba ntango azotambola na kati ya zamba basende to banzube oyo tobenga lokola bagilete ya bamatiti ezokata ye nde azwi mayele sikoyo ke fona bomba nzoto nanga azwi makasa ya minene akangi na nzoto. Mais ba génération oyo ya bano ya botaki bango nde ba développer sikoyo makambo etali tissu parce que so lelo mutu mwindu alobaki bakoko basalaka te baza ba ignorant po bakoko basalaka ba soie basalaka ba velours basalaka ba peau de bête eza kuna garder na ba musée misu na bomona te moko bomona bo comprendre l'esthétique ya cubisme. Puisque na réalité toujours dévoilé que na 165 millions d'années bakoko na biso loposo moindo ba dévoila ki to pe ba détecta ki première couleur
pour bato bando yeba makambo ba couleur ba koko na biso bato mwindu ne mutu ba dévoiler qui première couleur ba benga ki yango couleur fauve yango e permetaki bango ba bima ba fauvisme ba salela biso option cubisme yango lelo esali ba esthétique nyonso o bozo dondwa na yango mais esthétique a mutu mwindu ezo mona na te puisque ba envahir yango ba changer ye lolenge ya fonctionnement kasi mutu ayebandela mokili asalaki Otozo benga lokwa 5000 ans d'existence na kati ya forêt équatoriale bazaleka mibale babandeki kotanga na 5000 ans ti bakitana l'an 0 ça veut dire babandi na 5000 ans 4999 4998 4997 ti bayo kokoma na l'an 0 donc basaki 5000 ans. Et les 5000 ans, au bateau Ebandela Mokili Basalaki, Kuna na forêt équatoriale, ils ont représenté 5 parcours. Il y a 5 générations du commencement de ce monde, au Basalaki 1000 ans. Si Baminde Babete la Vino Masolo, bateau Ebandela Mokili, la génération Kalabande, Kosala 1000 ans. Mais, va définir, binote topé, va préciser, binote combien de générations Ebandela Mokili, Oyo. Basaki 1000 ans. Mais abiso ce que tu beta, l'isolo ya batu mwindu puisque mutu mwindu dans l'isolo te. So o chete mbeta liopo suka ba no pe ba rotuna ok bon biso to hutaka wapi. So iso ba to hutaka pa d'un F ba ko chao douti puisque mundele abotaka mutu mwindu te. Quand on dit que bato ebandela mokili basaki 5000 ans na kati ya forêt équatoriale pour identifier tout. Pour na ba établir cahier de charge. Oye ko permettre ngana to définir réalité ya mobimba ya mokili to pe ya mobimba ya nzambe na kati na biso. Donc basali 5000 ans après 5000 ans ndelo kito akake yokanaki na likolo mwasi akomaki na zemi na nguya ya nzambe sans toutefois asala rapport sexuel na mobali na ye o autaye na moi. Et moi si tangu azui zemi wana esalaki 784 jours. Na parcours, il y a calendrier bantou, topé calendrier africain, plus ou moins 10 mois, 280 jours. Puisqu'il y a une différence, il y a calendrier européen, puisque bango bazo ko déterminer zemi na 9 mois comme 270 jours. Mais bako on a biso ba déterminer ki zemi na 280 jours. Pona tolo bage mois no akomeli. Na boko on a biso mois na 270 jours azama chombe. Donc moi, on n'a pas botama normal, il faut botama 280 jours. C'est que maman qui te leginabo, moi si ebandela mokili, o aboti, tope o asali ba génération nyos tope ba race nyos ya mokili, azwa ki zemi na nguya nzambe sans rapport sexuel ya mobali nae, kasi mobali azaki na rôle ya ko protéger ye. Ko lukela ye bilei, ko kengela ye, ko pesa ye place ya kolala. Après 784 jours comme 280 jours, 10 mois, le kitwakake yokanaki na likolo na ngonga 12 heures, maman botaki mwana ya mobali. Kombo na ye lukalakala mbele, na minuit aye kobota isusu mwana ya mwasi, kombo na ye Fatouma. Donc bango mbale bakoma esiko lokwa 4 personnes na kati ya mokili. Et les 4 personnes wana koko ya mwasi o babengi Kitelekinabo to mama Kento na koko nzala mpanda o babengi muntu. Baebisaki bana wana balobi lokwa to bokoli bino bokomi na âge à 34 ans esengeli biso tozonga na bisika to utaki mais tokozala na bino elongo. Lokitwa kake beti mwasi mobala azongi na moi place a utaki. Tokomi na minuit kake beti mwasi azongi na kati ya sanza esika utaki. Yangwana nde esali naissance ya ba monde spirituel de ce monde. Il faut que toye kola yango. Mais on to pesika sujet pour na to comprendre sens historique. Ya makamo biso tozolinga to lakisa na peuple noir azwa considération historique na ye pamba te to kotelenga na soki to chetembe. Mais tozolobela mama Kimpavita zaina biso na bomo ebwase ko to bengisi 200 personnes ana etando ya Maroc. Na niveau à France to bengisi be bato ebele o bazaka na France, fête na biso na France ekoleka na parc ya loisir. Bato balaka na France ngana na kuma France te mais programme o eutaki na ba membre o baza na France
na ba invitation na baonde bazo kabola batie déjà adresse fête koleka na parc ya loisir kuna na niveau ya France. Na Suisse fête koleka na Zurich tobaki même si bato basali fête na bandako na bango personnel mais biso tozali na considération ya ba tête oyo bako gérer manaka mama ki ba vite po na to lakisa sikoyo bokasi ya bakoko na biso ke to koti na suivi ya kolandela likabo oyo nzambe mpungutulendo amba nzavelela apesaki na bakoko na biso liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totombeli bino nteke elamu na kombo ya nzakomba so